Mbote bandeko congolais na ba kinyoso ba lingala précisément bato Congo Brazzaville, Congo Kinshasa pe na bandeko ba lingala. Donc message on azopesa bino sikoyo ezali message ya marometali taxe comme bongo boyebi que marometali taxe c'est déjà to bandi toza lelo le 21 janvier et puis bato bazo continuer kozwa ba formulaire na bango ya taxe pour mi préparer pour la taxe. Mais c'est que tozo senga bino ezali bozwa décision o esengeli décision ya malamu. Tozo mona bandeko belé o bazo sala ba taxe baza ko bebisa ba record baninga awa na kati États-Unis d'Amérique parce que musala bango bazo sala ngo bien te ba ko tia biloko yo bino au kanakité pour na faire bino plaisir. Nous faisons professionnellement. Musala tout ça ngo très professionnel. Depuis tout ça, on s'est là au plus de 8 ans. Pour retourner à bateau, nous sommes passés par la biso, et ça, on tombe côté. Atikala kozwa lettre et pas ARS pour que bachele bilo kama be ou bien zong sambon. Tout travail problème belé, toujours représenter bandeko belé, toujours fixer ba problème belé à bandeko ya marometali ba taxe parce que bateau basel ba taxe ezali malamute. Na sa marometali bandako naza loan officer et puis naza real estate souvent lorsque nous ça ba loan ya bato je vois bandeko belé au bazo sala ba taxe bango vraiment bazo tia baninga na ba problème baza ko empêcher bango même ko son bandao baza ko empêcher bango pour marometali ba classe parce que bazo zo conseil moko ya malamu te. Alors biso do sa musana biso ninge sengeli bato basali pa na biso bazo maximum o esengeli parce que na ba formulaire na biso moko to pesa ka bandeko ba bo remplir ezali na ba question ebele ozo permettre biso to pesa yo le maximum oya otobengi ya ba crédit na yo na biloko oyo za ko mériter. Soki to moni o mériter nelo moko te to pesa au conseil peut-être na année aliboso to sono voilà année oyo kolanda voilà nengo sengelo tambola pour que au bénéficier nelo nyonso yo sengeli mais to tiela yo loko ya mabete ndenge ba nengo ba tiara pour ba faire yo plaisir lobi soki ARS asali audit et puis aux sambon wana nyonso na ba pénalité na ba intérêt. Donc to sengi na bino boya bo travailler na biso. Donc besoin elo mo ko bangate. Batu oyo basala business. Vraiment eza place ya ko travailler. So lingi business to peso conseil ninga ko fungola yango ndenge ya ko manager business na yo, ndenge ya ko sala ba compte na yo, ba comptabilité na yo pour qu'à la fin de l'année tango sa taxe na biso vraiment makamyo structure na kata business eza logo ko justifier eza teka non parce que créer business pour être no so dans business ndé ba repesa mbongo ebele ezali souvent le kuta parce que ba nego ebele ba na ba problème wana biso to nga ko fixer c'est que biso to demander bino ezali boya bo travailler na ba bureau na biso toujours travailler na États-Unis mobimba na travailler na 50 états na ba licence na ba état OE ba exiger ba professionnel il y a taxe base dans la licence comme état à New York comme Chicago, bandeko congolais au besoin de Chicago, New York, tout ça à taxe, tout ça certifié là-bas, et puis tout allez certifié taxe professionnelle aux États-Unis. Donc ça, tout ça là, exactement pour aux États-Unis, mais tout allez dans ma comptabilité depuis 2004, lorsque tu as eu le document de la licence, tout comme ça, tu es à peine États-Unis, Amérique, pour tout ça là, preuve. Ça veut dire que tant que vous travaillez dans biso, vous allez na 100% garantie que vous travaillez dans un professionnel. Ce n'est pas un charlatan. Moi, je ne suis pas un charlatan. Donc, ce que vous avez dans biso, vous allez garantir. Donc, vous hésitez, il y a qu'à travailler dans biso. Le prix de biso est abordable. Sauf que vous cash, et ben $50, $250. Bon, sur ça business, le prix de kana ne musa na ezali. Donc, ko banga te pona ba prix, peso za na mbongo te, eza problème te, to utiliser ba banque to ça elara pour ba pesa so mbongo na biso. Donc wana pesa société, to sa taxe na ndenge sengeli, to tinda yango mbongo na biso futa masima na nzela ya refund na yo. Et puis lisusu esengeli boye ba ke non, okoki pe ko zanga mbongo ye au sali taxe non soro zo refund to peso pe avance sur lingi nyongo eza problème te ba pesa yo zimbongo no en avance parce que tant bon wane goya bongo banque ko récupérer bongo na. Donc ko travailler na biso ezali sérieux ezali te loko esengeli bo banga te ko travailler na biso ezali là où le sérieux existe. Et puis ensuite so travailler na biso ozana na banga te ola la pongi kitoko. Donc zara kimia zoa décision ko travailler na biso ezali place eza ouvert pour na bato ba na Atlanta, bato ba na Georgia, ou bien bana ba state zinga ya Georgia, eza facile oya no pe na bureau na biso so lingi kaka oya komona biso na to travailler na bureau.
mais roya na adresse ezali ko s'afficher wana okoki kobenga biso à tout moment ndenge osengeli email na biso pe eza wana donc obenga biso et puis tokozala wana po tosunga yo vraiment ezali bon eza ntango malamu ya kozwa décision malamu pour ça la taxe na yo bandeko na ngai bolanda batu oyo te baza koderoute bino peut-être nayebi biso bacongolais tozala komona wana toningaka te elongi ya tata wana akoderoute yo et pourtant place yo tozali biso tosala mosala eza mosala tosala professionnel mpo tosécurize bino na bataxi na bino pour que lobi bozanga baproblème te et ça ezopesa biso mpe honneur soki bino boza kondima biso mingimingi nangi nabeta se te nazali kobongisa bataxi ya bato ebele eza malamu te me komona bataxi wana omona eza nde bacommunauté mosusu basali bango bataxi me tosengi bino bandeko bacongolais bondima biso bandeko na bino toza na expertise ça va toza na expertise toyebi ke ebele bazali dessus na baoyo baosala mosala na bango malamu te me biso toa expertise toye na moka oyo mpona totala futur donc futur na biso donc tozosakana te donc tolinga te totia personnalité na biso en jeu non tosala mosala bondima biso tosengi na bino bondima biso oyo tosala mosala malamu nabi teke nazali plus que les autres mais naza koencourager bango nyonso baosala mosala correctement mpona protéger notre communauté mpona protéger baninga je suis tout à fait d'accord mais soki bomoni bongo bosala taxe yango malamu nayesi bino adresse ya malamu ezali boye epa na biso en Atlanta epa na biso mpe koki kotravaille tofandi nao na kiti tokotravaille nao online na state nyonso kozali okotravaille na biso oza na problème moko te donc tosengi bino conscience na bino que bozwa conscience venez travailler avec nous donc bozala bino na difficulté moko te donc merci na banzi bokoya na babureau na biso et puis tosala taxe na bino ndenge esengeli nzambe asunga bino kasi bino nyonso bozali et puis bosunga biso mpe tosala mosala na biso malamu mpe tokoprotege bino wana ezali promesse oyo topesi bino 100% garantie merci à bientôt.